Mbote balandi nyonso ya Koba Plus, merci na bino nyonso ndenge bosepela kopo na chaîne moko ya YouTube Oesika tosola na bino te ba ko partager ba problème tous les questions maram nyonso bino toutes les questions pardon maram nyonso bino bozanga na tina ya koyeba bandeko bazwami na 4 kwa globe terrestre Mbote belé bandeko nyonso pe bazwami a na Congo Kinshasa mboka nanga bambote belé bo continuer ko sala biso confiance, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et au sala biso bien na Koba Plus. Merci na Mike Molopo yende mutazana sima caméra yende mutakoti singa na kati ya bandako na bino na kati ya ba téléphone na bino. Merci pe na ba continuation ya Koba Plus wana nazomona Chief Pami nazomona Monsieur Ledim ye pazawana na bandeko nyonso bazwami na mikili ya bapaya. Encore une fois merci na bino nyonso pe obolingaka kati katala la séduisante est là pour vous informer, c'est notre devoir. Encore une fois merci susoupe na ba famille nanga na bandeko nanga nyonso o bazwami awana Congo Kinshasa na ba ope bazali libanda. Lelo na sepela kina solola na moko ya Basali ya Nzambe. Pourquoi tozu basali ya Nzambe? Kotala entre bango na bango, moi nungu, moi makambo eze belé, moi makambo ezo botama jour au jour. To ebite soki to pesa présent mo butu raison tanga lobaki ke non église il faut zalaka kaminei catholique, protestant, musulman na kimbangiste. Lelo église des réveils et na makambo nango belé, lelo pe biso pe ba oto zali ba témoignage ya église des réveils. Mais kaka na kati église des réveils yango kokoso makambo mbilinga entre bango na bango mbutu entre bango na bango makambo ese belé ne yona ya maki lelo moko pe ya basala Nzambe ngana ya ensemble te ba kopanza teke soki Mike Molopo aza d'accord nanga ay ba kokotsa invité nanga ensemble te ba kosolola papa na yambio na Koba Plus. Encore une fois bonjour. Bonjour madame. Na sepeli o se présenter na bandeko nyonso bazona na biso na mboka bapaya na 4 kwa globe terrestre ba ope bazali na Kinshasa ba ope bazali moko ya bandimi na yo ba rolanda émission o na Koba Plus. Merci beaucoup. Ngai kombo na bengami na kombo ya prophète Patrick. Voilà, wala ta kombo na botama nango kombo ya ministère ezali Daniel. Voilà, assemblée des feux de l'Éternel. Papa Patrick, ensemble des faits de l'Éternel. Lelo kotala keno mutuna mutazana mator na ye kotala lelo mutuna mutu azane sika uta to ebite Papa Patrick yope obimaka kalokola nyoka obe ozana oya yo mentor ozana oya yo sika uta po lelo bokoma koboya ba papa molimo bato po lelo kanga na bimanga moko. Mais Papa Patrick akoko yebisa biso parcours na ye na mwa mokuse esika ya utina papa na ya molimo poto komi koluka toyeba papa ya molimo poso to komi koyeba papa molimo mwa bambilinga bakokoso oyo ekozala te parce que dans ce qu'on a kotala image ya papa to koyeba ke na nzela ya papa wana bana ya mabe bakoki kobima te. Papa Patrick yo uti wapi mwa parcours na yo mwa moketi kokoma lelo na oyo ezali ndako na yo moko le fait de l'Éternel. Merci beaucoup ma sœur nalandi yo bien na yo kindongo lobi. Voilà, ngana uti na koloba base na nga eza cité Bethel. Les places na bande osambela, les places na bandaka protocole intercession. Voilà, avant que na koma protocole nazaki baptisé. Yango balobaka tango muta komi baptisé fa bota malisusu ya sika. Ouais, une nouvelle créature. Voilà, kombo na bota mangi nango ezaki Patrick, mais tango na komi baptisé ndena ko sa kombo ya Daniel. Daniel. Voilà, nazaki baptisé na maboko ya pasteur Meda Kankolongo. Ouais. Que papa oya baptisé nga na mayenji. Oyo na leka na maboko na na confession ya kutubela. Na landi ko enseignement normal na zu baptême. Voilà, na sali ka ina pesa ke ba mbote ya mingi, voilà ça papa. J'aime ça na ngaki makasi. Papa Medar azali parmi ba papa oyo azali papa moko kimia kotala pe lolenge na ye papa Medar kakolongo na sosa kuna soki toyebi na kote ya wenza bayaka église moko ezali wana kombo longo ezalaka ezaka susu kombo nini soki to koloba mbote belé papa kotala azali papa moko modèle mais lelo kotala mbutu na kati ya église kotala ke église des réveils eza la base ya makambo belé oyo biso tozomona kaka biso bandimi oyo toyake
epa na bino kaka biso bandimi oyo toyaka koluka ke tozwaka bino lokola bamodele tozwaka bino lokola bapapa ya molimo en retour tozokutana na déception ya de bandimi mosusu kutu bakoma koloba keno malamu avanda na ye na ndako asambela ne na ndako bamosusu mpe balobi keno bazonga na bango na maison mare sikoyo na makambo nyonso ezoleka na kati ya eglize tanke yo mpe oza na oyo yo eglize nini okoloba mpona nyonso mpona epa tokobanda kodetaye yango malembe na makambo etali na église de. Merci beaucoup ma sœur nalandi yo bien nakoki oloba eloko moko église eza eloko moto akosakana nango te parce que église eza esika nzambe avandi eza esika le saint esprit avandi aloni misisa na ye mais lelo tomoni il y a de beaucoup de gens bazwi église bakomi songo neti bapota potopoto mutaninga suba ake na église mutaninga sala buzoba ake na église. C'est ça. Mais pourtant l'église c'est sika où il faut muta banga lien saint c'est-à-dire c'est sika oyo mutu faut sopa motema na ye mobimba na ye koluka nzambe na ye te pona créer ba problème na ye te pona sala boye non na ye koluka nzambe parce que si tu es na église mutu lomtana ba problème na ye lomtana ba problème na ye azana bitumba na ye ya famille azana makambo ezo simba te wa ye koluka nzambe mais sala nga passe comme na mutu oyo koluka nzambe au créer des choses ba problème na kati église zana bandimi muso akokisa 10 ans na kati église na pambwa mte parce que wana oloba faute ya pasteur. C'est ça. Ça peut faute ya pasteur parce que tango yo zo bonde la bato délivrance toko ya na thème na biso merci ça na makalisi na yo. C'est ça. Oloba faute ya pasteur ce qui a de besoin c'est mon ndimi wana zo luka nzambe na motema moko bato bazo ya liboso nzambe na deux faces azwa na église na intérêt na nini cible na ya beta ki tanto mosala nzambe cible na ya beta ki tanto frère wana mais obosani ke na bitumba na famille na domaine ya mariage na bitumba na famille na domaine ya vie ya finance vie ezo simba te nyonso eza bloqué na place que na créer loko na lukana nzambe yango so mona ba église muso kuta mondimi asali 40 sur 15 ans biso ne to banda ka ministère oyo banda ministère wana mais ozana nini bato ba oya lelo asali 2 à 3 mois pas bimi je m'excuse à témoigner monene ensemble mais yo banda oya l'église depuis loko na ninga na révéler bato ozonga na notala ezo loko nini ezo bloquer nga qui n'a rien église na bonga te pourquoi nazo sambela pe makasi makamuni ni sala ga simba te il faut muta sala bilan ya vie na ye spirituellement et physiquement spirituellement et c'est place na ensemble na luka nzambe et c'est na luka nzambe na bosolo lelo na kati église ya ba mama songi songi na kati église na kati église na basi bandoki mais bi na église autant biso to banda kokola pour mon ndoki akota na église ça passe mais le long ndoki pas ya koti na église oui avant de selpe makamni na suka voilà. Si abimi mais église c'est place mutu aye ko luka nzambe mais ça na ba problème to botami na ba famille na ba loi oui ba famille na biso ba africain oyo et puis biso na chance à olonga te parce que eza na ba hôtel ba tonga na ba famille wana la famille tato kuta parce que mon ba sopaka makila po mona ba bandisa chef coutumier ba teka bosu ya bana na bango ba teka mabala ya bana na bango na bi ba ya mususu lelo ba okolo ka obeta to la biso to reniaka metala ba âge okuta bana basi kitoko ba wana ndako papa na mama na presque vous comprendre bitumba oto za nango okuta bato wana ka bango ali teli biso ba créer ka ba double na ba église na place na créer double na sika nzamba zali na lukana délivrance à fina na place na créer trouble na église na lukana no délivrance ya vinangai thème na biso lelo tozolo bela quels sont les meilleurs fondements d'une bonne église de Jésus-Christ na ngana to banda no bon na sukana yako panzanteke fondement bomoko ya église. Merci. Na utolo banayo église ya liboso je présenter Jésus-Christ. Amen. Parce que tant que tout le monde a église, tout le monde a nzambe mobimba. Donc na en église, to na otali sa ba famille te. To kenda ka koluka nzambe.
yango ozomona ntango ozoloba le fondement de l'église tozwi yango na acte des apôtres chapitre 2 verset 42 na acte wana bato bazoloba baolakisa démarche na bango ndenge bazalaki na kati ya église tozalaki na bolingo totongaki église vie de prière parce que église ya liboso eloko esimba église de la parole de Dieu tant toke na parole toke na prière bolingo bolingo oui intercession ezaka na kati ya prophétie eza ministère parmi les 4 ministères oyo ezosala bomoko oyo ezosala fondement ya église quoi toza na 4 ministères tona 5 ministères 5 ministères ozolanda na 5 ministères mosala nzambe aza na domaine na ye mpe na niveau nzambe abengela ye pasteur oza na prend oteya bato docteur oza prend enseigner bato apôtre azali évangéliste azali prophète azali na 5 ministères wana ali nzambe ntango akaboli ministère na ministère apesi na mutu na mosala na ye nini akosala na kati ya ministère wana yango ozomona na acte des apôtres 2 verset 42 et bazobeta histoire ya église ndenge nini église ekoko vivre ozomona mutu babisi babenga ye mama diakona mais na quartier atia akimia te le texte sert makasi na église bato biso baoya église aobanga na ye pasteur maobanga nzambe te oyo akela ye soki nzambe azomona fumi ya noir na se ya libanga aza mpe capable aomona yo etamboli na yo etamboli na yo eza nini na nzambe relation nini osala na nzambe relation nini moto aoluka nzambe na ntongo na 20 heures ake na bar akomela masanga aoluka nzambe na ntongo esika bato baobina makasi ya azali okuta ene texte esera makasi mais soula pasteur soula mosala église tokoloba te ke église ebungi mosala nango te mosala eza makasi parce que église ekoya te pasteur yo mutolobi ke église ekokwea te me kotala lelo église pena ezokende na ndenge keno soki totale biso bandimi surtout biso bamama nde toza bavictime kotala oyo bazali mwa likolo na bino bamakambo so ezali koleka na kati église lelo mama motaka ya mwasi eza polele mpona bapaster lelo mwasi nde azali moto bocible kaka le même mibali sana nde moto toyaka na église le même basi tokotosa me mibali na biso te me toza concentré na église mwasi akoki kotika ndako na ye nzala me amemi mbongo nyonso aye kopesa na paster aye kopesa mabonza me kaka biso wana mpe nde motu motaka etambola na bareseau sociaux kaka biso wana kaka nde motu toza bavictime. Merci beaucoup, Madame Nalandio, na Olobi. Nalobela ke loko moko na lobi. Il y a des gens ba oya na église. Loko la yo luka délivrance. Mais aye na misala na ye. Tant a comme na église ma papa e bini. C'est imaginer que muto oya na église a un problème a obota. Mais à côté na église a bosani ke na yeko luka nzambe pona mabota. A comme cible na bimana mosana nzambo. Nabima na pasteur ou nabima na évangéliste ou nabima na yi. Voilà. Zoto ya mwasi eza corps moko basaka na nango te. Ya corps moko na loba eza sacré. Faut pas blaguer na corps wana. Bande kuna biso basi. Tango yo église. C'est souvenir na ke lukanini. Na ke lukanzambe. Mwasi oza ndako ya libala. Atiki mobali na ndako ya libala. Ayo luka nzambe na kati église obosani ke vision yelaki mission no nini o changer mission okomi mwasa pasteur okomi mwasa musala nzambe voilà ya motu ezali bandini bozwa conscience ya kuya liboso nzambe église ezalango mabete biso moko bandimi nde mutu tozo pousser bino bokene na biso bongo non nakoloba église eza mabete parce que église eza sika poto te. Église eza kubeli te. Église eza sika ya bopeto. Eza sika muta longwa na mabe ala na nzela Christ. So bana omela masanga atika komela masanga ayeba Yesu. So azaki sula ba yeba parce que ozomona lelo
tant que tu as église, na église ekufa te. Na sa mokilo to mona batu mususu ba laka ba kuluna. Lelo ba koma ba pasteur minene. Bandumba ba koma ba prophétesse. C'est que ata yo zo bo église, nzamba ke susciter ba salle mususu ba hotel. Aza capable ya kolamusa même ba kufi. Alamusi ebembe kendo te ya évangile. Parce que lobi soki boko boya koyoka nga. Mabanga oyo. Tango utiliser mabanga même pena mabele ko hotel mayeloba. C'est ça dit Zambe wana za puissant. Toko sakana na été. Église c'est comme mutu ko yana des ordres te buzo baté banga Nzambe. O banga papa botio mais pourquoi pas banga Nzambe te? O papa botio kuto mona ye bongo mutu azo mona na te. Na pesi exemple ya bandeko ya makambo esalami na Brésil. Bato belé ba sepela ki. Parce que ténèbres ebimaki à live. Ténèbres batamaki te ténèbres ebimi à live biso to mona. Mais comme ici ba bimaki na kombo na Nzambe. Nzambe bitika na beta bato so na beti bango te. Ba lobaki na Nzambe te. Fona lakisa bango kanda nanga. Na benga Nzambe wana jou wana lataki posu ya lion de la tribu de Juda. Alati colère et que Nzambe na frappé peuple. Tant a frappé bango ba o ba kufe le ben Nzambe le taka Nzambe. Azane ka Nzambe parce que na dernière minute na seconde ezana bato ba olukai ba tima bolongo na se ba olukai. Bo konta likole ezali. O to sala eza vie to aussi ça. Mais nkolo moko to telema libuso esambi se. Yango de base. Nkolo moko jugement ekoya. C'est le thème de tolobi fondement église de Jésus-Christ tozotala ndenge ezali totelema kaka na parole o ezali prêcher et non parole o ezali interpréter parce que il y a des paroles ezaki non basala Nzambe bobungi mwa moke na kati ezaka ka prospérité okozwa libala okokende voyage okobota okosala siko bandimi pe tozoya kaka na eloko wana keno soki na kene église mususu kutu aza susu ta kotanga bible ta zora pe ta kosambela teza papa loba pona ngai na batino so bazanga na balabala ndota leso maboko bamona na rasusu te tango ezokene papa loba pona ngai papa loba pona yo nini parce que Nzamba apesi yo matoi apesi yo munoko c'est que soko koti pena na koti la mozindo oluki pe Nzamba ngo akoki pe kolobelo sa pourtant otindika pasteur otindika prophète aloba kaka pona. Merci beaucoup madame nalandi pe question na yo mais loko na ko loba na yo fondement église na bandela erno c'est la parole. Les gens bateau Nzamba pesi bango pouvoir ya loba likula mutu muso akobela malade ya kimi pas docteur pour docteur apesi kimia mais eza pe na ba minganga spirituellement ça dit basa na Nzambe yo moko na pouvoir wana te na likambo na okokate tango zolo ba lelo tote ya batu évangile o bonga na vie ko bonga droit mutu nyonso tango botama ka Nzamba préparaka déjà destiné moko pona yo que vie à moi no en finir bo vie à moi no ozala na boy nazo parler histoire ya mwana mwasi moko na kati ya Bible Marc tozongo na Marc chapitre 5 verset 25 mwana mwasi oyo azalaki condamné na makila banda 12 ans Bible zolo bagaza condamné oyebi mutu aza condamné akosala mouvement te parce que loi ya famille condamné ye loi ya mboka est condamné batu nyonso si ba yebaki de mwana mwasi atanga makila. C'est-à-dire qu'on pousse la place de la bicho de Miboko Moïse le bique soka telemi wana a oso botutu na ye a otike la bicho. Cette femme a souffert bandata moulayi. A nyo kwa mi bandata moulayi na souffrance ya makila ezotanga ye. Mais tala siko musala église. Kondima eza moko na kati ya église. Ayo Bible ezolo baki ayoki bazolobela. Ayoki bazolobela tina Yesu. Mais kati na ye moko lobabi na eta oyo na passion na nango soki na kena simbiye elamba mwa mbalu na besoin na le kaliboso te na besoin prophétiser pour ngate na besoin na toucher ye na simba ye na problème moi na moi c'est azalaki nango na fula bato akokota te parce que zaki milier azalaki abandonné avant de la place na moko banda 12 ans il a souffert makile etanga na osalisa ye azelaki te ba yoso ye toke Yesu ye wana zoleka à côté qui n'a foule à bateau à panzi bateau à simbi lamba parce que quand il y a un mot dans un condiment abine na okene pas moto et c'est ce qu'on a simba taille lamba na pas mana obika
Bible parle que tant asimbika elamba Yesu mbala moko a senti kati na ye na biki na malade pe Yesu Christ a senti que na libéré onction ya guérison abaluki atali ba disciple atuni bango nani asimbi ngai nani asimbi ngai ba disciple batali ba ebela bato etuluka bato o bazola na to yebi mutako simbote Yesu abina yoki muta asimbi ngai pala ke mwana mwasi abandi kolela ko na sama kola Yesu abingane na simbi yo no moni place Yesu alo bana bi kondima na yo e bikisi yo kondima na yo e bikisi yo muto oya na église ana na confiance à prier à papa na yede obondeli ka sikoy so bimia tongi na pasteur pe kokwea na kosa te pasteur pena likamba kokwea na surtout biso ba mama kaka basi ni mtoto kwera 90% na église lelo na kwea ki pona problème lobi na zongi su na kwea lobi su to loba nini makamba ngwe kenda kati yango to kwera ka bongo voilà kokwea to ko loba ke moni signe ya puissance ya Saint-Esprit option monsieur suzela omoni option wana tango yaka ndako supporter option wana te même chez nous ya basa na nzambe so option wana lati yo faut sentir que place on a kwea nan niveau monsieur ko me mama oyeba te mais yango siko ezala bato monsieur so ya pe par sentiment atali ndeko aza permet na monde ndeko asali shit ye pa binga pe na bakisa shit ozola akwei okwea kozi ya kokwea wana ozoli nini est-ce okwea yango na sentiment okwea yango mpona délivrance ntango okwea olamuki me misala na wana eza kaka etamboli na mabe ezokontinue ka songi eza nano koboma mabala bato eza kaka na bakartier boofanda na bandako boofanda est-ce otie kimia etake mama babenge yo mama diakona babenge yo mama kendaka église atiaka bible na lipeka mais misala lelo tozo continuer Mike Mulo po tozo continuer l'émission na biso merci na Raf Mbui depuis États-Unis merci pena batinoso balingara katiba ndeko nyoso vraiment abonnez-vous massivement na Koba Plus partagez le lien aimez likez ko sala biso bien pasteur tozo lo bela likambo ya fondement église ya Jésus-Christ mais ko tala lelo avant bozala ki bato bonde ko telemela basango mais lelo polémique entre bino na bino to comme komona Sultani Bolati Talbi on Talbi comment on est Talbi wana Bolati il y a des pasteurs mususu kutu ba boyi kutu ba lobi ke no ngai na kolata kango te tina suka ya tikali ne muta veste mais moi chezate mais na église des rêves to moni pena basango tokotanga kombo ya église ya pasteur te mais azape na wa ye basango po ye moko alati déjà bongo alati tipena ba pasteur na ye bongo mais bozaki bato liboso ya ko telemela église catholique na elate liwana mutabana ngo liboso za pasteur kutuno to telemela tanga mibengi archbishop tanga alati ngo melelo to moni bino nyoso bokoti na likama pour ne pas citer le nom ya basala nzambe on so mais likama ne koti si polémique entre bino na bino. Merci beaucoup na landi au moi muke na lingina na félicitera moi sur parmi à sa famille à parmi basio moi si mutako sakana nete je salue maman Emi Coutinho ça dit tant tout le de l'église na lingina rencontre histoire moi muke ya où comme la pasteur Coutinho Fernando tango ko kangama ya pasteur Coutinho il y a des gens balobaki Coutinho quoi esili pona église Panzani yependa histoire na ina mboko ezosila mais babosani que oh bible ezolo ba trouve une femme trouve le bonheur parce que grâce oyo même mafuta oyo ezalaki ya epakwa epa Coutinho c'est la même mafuta ya capable de ça pas moi aussi c'est par là que place moi c'est à télématalité bakangi mobile la prison hey église il faut tout ça musala ya musala moko sakana ngote musala moko te na monde o le ki musala nzambe parce que milimo boni o tozo kangola butu na moyo et compter que bo kangola milimo diable o sepela na bino au jour bato sata kangi ba ofungwama au jour bato ba loya ba famille na bango ekangaki bango ba ofungwama c'est-à-dire vous imaginez que ba délivrance wana bosali diable suka nango za azonga na kati église combat na basali na voilà musala mon nimeza na bonde la kapona tata nanga na sala fanatique à mututé na bonde la kapona tata na biso parce que musala oya zo mema eza pe na ba retour nanga musala nzambe eza na ba retour we yaka se kutu eza fort te na nzambe
shit. C'est ça, il faut la fort, les sika au kangama, nani on attangaka, nani na belle la kanatangwa bitumba. Voilà, moi j'ai servi Jésus-Christ, j'aime mon Jésus. Yo lingi Jésus-Christ mais tozotala lelo boza bata tendance na ebite ezai kutu motuna fayana tuna yo bimi epa ka kolongo azaki Emmanuel Mbiye bino boza bato ya ngambo ya soni boza bata ya ka 15 na dodo kamba po lelo ekomi oyo baza bato ya bato boy oyo baza bata boy makam motuno nazo tuno yo yebiango ndenge bokoma déjà na kata makamela bino soki nete ezaki no mwa masolo moko ye na niveau ya likolo kuna oyo alobi kenonga na kokota kaka bato ya kote na ngai oyo mpe kuna alobi akokota kaka bato ya kote na ngai donc mili ya bapaster eko mili moko ifo kobanga na boza so na bolingo te oyo azobanga moninga tika vert oyo azobanga moninga po poiso ezotambola na ndenga moketela. Merci beaucoup Nalandio. Voilà, biso doza bana oyo to bandi mama nzambe mwana muke. Nga bani mama nzambe mwana muke petit 13 ans. Na olanda mama nzambe. To yoka batata wana to ba oteya. Papa la biso ba medal a oteya prier. Po biso to koli na sa makalate ya makola tata wana pona prier. L'homme de poumon de prier. Soit telemi boy abandi opanza. Mais na suka la ngwa bimaki na epeka tomboki akesala ya yemoko. Tout ça, Bible est le bango. Bokende bo multiplier. Parce que papa te basé, il a ngeza munene. Papa na biso na et pas papa na ngala zo grâce ya pour tele matato likola chaîne. Mais na yoko zo grâce ya côté le makoté ya parole de Dieu et pas ya prophète Michel Timanga. Le prophète Michel Timanga a zappé moko de susu ya cité auto Bethel, de kenaï de susu les rochers frappés par papa Meda. Voilà, na zela ya grâce na ye. Zamba pa moula le prophète Michel Timanga, c'est mon père. J'aime ça. Voilà, kozana se ya makolo ya prophète Michel, ala kisanga zela ya ba kokota ka banini teke. Tokota ka ba association. Association un solo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vraie association, ils ont nzambo ya lona. Yo zarano mutama ya enveloppe te olingino mamba enveloppe te olingi église tonda koma na bato belé te soki ba kabole pakola na lobakelo moko zanga na yata 100,000 natika na 2 personnes mais natika na bokonza likolo mbongo ndako peso mbongo apeso mbongo lelo mais mbongo na peso na intérêt ni mais Yesu tanga pesa ka mutu atanga intérêt te atangela mutu bolamu te de quoi qu'on même de qu'on a famille à cause de lelo so bongi lobi a rappeler bana maman bino so bonga bongo ponga na commissariat bongo voilà côté à cause la mutu aboye ngapenda naza fanatique de Jésus-Christ de Nazareth non non ba butu na mo j'aime mon Jésus tant on est comme melanga yende le vrai défenseur na na été parce que j'ai souffert na kata musana nzambe j'ai souffert peut-être souffrir. Nan ba proposer ote peut-être yango zolo ba bongo ata lelo mutu ya proposer nga natala oyo l'équipe bolingo na comme affilié na kati église ne pas ndo selo ba makamnyoso bolingo na nzambe leki nyoso na yeba mukolo moko naza na montagne na mangengenge na obondia na mangengenge tolongwa banda Bethel na longwa Bethel banda 12h na okima mangenge makolo transport ya te na koma mangenge banda de 12h 19h na okoma na mangenge transport ya te na kenda 14 jours na ata na mbongo omela tite na mbongo alipa te na olala na montagne wana na kokuta na landi ba prophète Michel a matina batu misu na montagne c'est un prophète la qui sait se modérer matiti botelemi liboso matiti taka matiti o modérer matiti tolonga mangenge makolo to ya tini mete makolo to na ba mike adi to luka nzambe na motema moko to tsaka mbongo te mission nzambe pesa biso ya liboso ya kinini bokende ko prier pona ba misa to ki wana campagne moko boye to ya biso to ka to bondela pona o sala ba miracle to prier pona yo na intercession peut obima o futa biso ta sans fante misala nzambe tinda biso yango wana yango so mona na obike tangu bato baolo ba église nzambe kana kati église azobota basali. Je sais qu'il était capable. C'est un homme fort. Quand on a eu Ata lelo leli mais lobi espoir des amis.
papa leki nyonso eza na bato na mboka oyo bakotana na sisa mamba oteya te loko batata na biso ya dina bala sisi na oteya te ngongana ekwe loko bapapa ale monoto nalanda mokomo mwa mwasi mwa oyo babi nga pena natika nzambe ka mpo ale papa ale akufaki na biso tiens yo yaka onimelaka nzambe mpo na papa ale monoto papa ale monoto asali mosala na ye oyo nzambe abengelaki ye mpe ngongana ekoki nzambe abi te lokola mosali na nga ngongana ekoki na zwi ye mais yo lisikoyo lokola onimelaki ye osongelaki mokili mpe mingi oyo edi na bala yaki na alleluya me yango lelo boza pena susu na moboko te na nzela ya alleluya me te boyebi bino moko banzela bokeikei mpo tokoki komona bokomi kolata na elateli na bino maka okimaki mwa question na ngai nazongela yango lisusu mpo polémike ekoti makasi likambo ya kolata babiloko wana nazoloba no mwa moke omoni natangeli oyo na 5 ministère ministère na ministère mosala nzambe aza na façon na ye mais lelo bamosusu aza nango nyonso ye moko na kati voilà nga nakendaka montagne ya mona alati mpe zambala te alati mpe na zambala natie mpe chape namoni eyindi parce que na moma bitumba wana besoin oyoka motu te okoti na champ de bataille okoti na champ de bataille na ye bitumba pourtant tokomaka liboso ya peuple de dieu na ye liboso ya komba nde moso dakendaka liboso ya guerre eza na basala nzambe bakufa likolo ya chere akeka asimi micro bu akoya akufi mais ntango omona motu moko otelema te évangile devant mili ya bato akiti combien de mini moboni oyebi tosi ye oyo bakoki supporte te il y a des prières ntango motu amemi bato tokoti niveau tanto ya 45 jours naoluka nzambe je vais sacrifier naoluka nzambe mpo peuple oyo ezala sauvé au moins ke motu wana aosalela nzambe na bandenge mosusu au moins ke motu wana atambolaka na nzambe te tato nzambe deja atika ye akenda na mokili nde omona moto abongo il est capable ya kosala ndenge akosala mais oyo tokolobake église toyo oluka nzambe na bosolo nzambe afrapaka nzambe afraka biso toya bana mike tomona batata wana mpe tolanda bango namonaka tata moko te lelo nakoloba oyo aza mabe oyo aza boye je respecte tous les papas bapapa oyo biso ebeko towana nsima na bango mais ya motuya tozala liboso ya tribunal bible eloba ngonga ekobeta bawei bakozala ressuscité totelema avant nzambe abanda nano na bato ya mabe abanda tanto na satan oyokaka satan aobanda na basali voilà eza lokola soda na civil soda so asali mabe aozwa condamnation double ndenge moko biso na basala yango moni bible elobake bozala juge double fois baojuge oyo etamboli na yo moko etamboli na kati ya ministère okende osala na nzambe mosala nini osalaki ye mo epa olobaki bamosusu ayebi bango te mpo ezaka makomi na kati ya bible voilà c'est biblique omoni oyo tozomona lelo eza makomi fo ekokisama mpo oyeba monene ya bible il faut bible wana eganga parceke bible ekomi oganga tomona nzambe mabe te totika nga mpo na ngai na unité ya baepacte ya kosalaka badeba unité makomi na nzambe ekokisama coronavirus eyaki awa ebele bayeba nzambe ye moko nzambe atindi ete akota na chambre banda délivrance corona ezwa bana na nga te au nom de jésus mais église abanda okeye te ayebi nzambe mpona corona c'est ça. Vraiment merci tokomi na suka masolo na biso papa merci na mpona disponibilité na yo ondimaki toyamba yo na Koba Plus bandeko balande biso boyoki ndenge papa lobi tolobelaki na ntina ya fondement ya malamu na kati ya Jésus Christ na kati ya église papa yebisi biso ke ezali kaka parole de totelemela kaka na parole tozala kaka na parole liloba suka papa na masolo tosolo na yo mpona lelo liloba suka mais na kiti oyo na Koba Plus tokozonga so parce que na rien que la vérité toza na tina ko panza teke na tina ko solola oyo ezali sembo. Merci beaucoup liloba langa ya suka nazo parler na bana nyonso tu ya nzambe o bazana monde ate ona yebisa bino ngonga oyo tokomi na voix mutu nyonso yo ka kolo na yo zo benga yo tokomi na leko yo nzambe akomi na besoin ya ba oya yi longwa na mabe ba nzambe moni vie ozokende citation ezolekisa wana eye te mpo ememo na échec eye mpo témoigner monene na nzambe nzambe alekisaka mutu na humiliation moko mpo lobi alata témoignage na nsima ya pasi nyonso eza na témoignage eyaka na nsima ya humiliation eza na soni na témoignage eyaka mpo babenga oyo lelo molongi olobaki na longi bitumba ifo bunda
na sa mokilo yani loko zo la facilité le boko tabanda kuana loko zo la facilité mais ce qu'on nous rumela kana nzambe ndima o souffrir o sopa motoki parce que bible ngo zo ba okolia na motoki na yo mona biso ba Daniel na otambola bo so ba prophète a bien alataka na ya vandaka na ye mais oyebi ekomela nga ntango nakotaka na ndako naobondela mpona bato baozwa loboko bamona loboko ya nzambe eza na mwana moko te onga na bondela na me bao na Europe balibanda ayoka nsima prophète ya biso ya biza bapesanga $1000 aza te nalalaka ye mosu mutu akola mosu 3 heures na bandi priere ya lokwa na mwana nga moko azali na problème ya sida na banda priere na ye na bizambe soki oza nzambe oyo abenganga oyo natangaka kombo sida wana etransforme guérison. C'est ça. Mbala moko tango so libérer maloba na yo. Maloba ne se kene na moto. Parce que voix de la langue. C'est ça. Le bon connaît dans mon kusete. Avandi na maloba ya basali na yo pa kokisa. Mais banda ota la vie na yo. Banda oya na église. Pourquoi ba lobelo vie ezo avancer te? Na mema ni na kati église. O mema songi, o mema koboma, o mema mabe. C'est-à-dire bande koto bongwana to yamba Yesu, to ebake ngonga o l'école. Mwana na motazoya. Mwana na motazoya. Tolinga biso nyonso tokelede kotokota bokonzi ya lola toyeba nzambe oyo abondeli biso. Merci beaucoup papa ozala malamu pe s'appelle numéro de contact bande kona sope bazana libanda ko kobenga yo na tina ko soumettre ba problème na bango po basala nzambe bozana na tina ko sunga biso na nzela ya libondeli soko ko pesa numéro de contact na yo ekozala bien na kombo pe église na adresse ya église. Merci beaucoup. Zambe apambola bino nalobi kombo na ngai ezali le prophète Daniel. Voilà, batu mingi be babenga nga prophète Patrick parce que Patrick eza kombo na botama nango. Numéro na ngai ya téléphone eza 089 35 32 816. 089 35 32 816. Na profiter même aux gens na kin na mangenge na etandas. Soit transport etandas yaka samedi. Au moins en exemple bazo délivrer bat ba bota kate ba ozo mabota prophète osengo te ke pesa $100 na sala eloko wana te zamba benganga pona ngote zamba benganga pona mutaza la délivrer ngape na ozela part na nga na bokonzi na likolo zamba pambola bino na pamboli mama Betty na France que Dieu te bénisse le pasteur fils d'Éternel zambe apambola yo bana nyonso les faits de l'Éternel que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Tozu ya Motuya na papa Patrick papa Bofaka apesi biso oyo tokore koyoka vraiment merci na sima caméra ezaki na Mike Molopwe merci na ba mikonzi nyonso ya Koba Plus ba ope bazwa melibanda bino nyonso bosala biso confiance pour continuer kosala biso confiance. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et osala biso bien. Pour la remarque topé suggestion numéro ezali wana ou soit au Bengi 82 243 77 53 82 243 77 53 wana ozwanga imoko kati na tina ko répondre na mituna mususu oyo esengeli na répondre. Merci na Raf Mbouyi depuis les États-Unis Eli Maiputu na France nangamba Brazzaville respect na yo ambendenge so bande kono so balingaka kati Fanny Kiwiti dipe bambote bele si patongo fe aidin batu nyoso balingaka nga pona nite généalogique pe ya Koko Chulombo bino nyoso ba mokondeza motema mabe Maître Nzube bande kono so balingaka kati bo continuer ko sa confiance émission na biso to komina suka. Merci pe na Mike Mulopo to kutana mbala sima soki nzamba lingi pona nga na lobi. Ciao.